Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sango. Papa topesi yo merci mingi na molimo yo sikolakisa biso na deuxième semaine na biso. Kobanda tokotaki na année 2024. Topesi yo merci mingi nzambe na biso na nyonso osaleli biso. Tozala biso digne te. Mais yo poli biso papa. Po ete tokoka lisusu kokumisa yo mpe tosala mosala na yo. Po bino bosengi ete biso bandimi topesa bino maboko mpo boningisa mokili. Papa, merci. Toyaki na basani ya pamba tolebile ya bomoi. Tika ezo esika kati na mitema na biso. Papa yaka kozwa na biso. Ote ya pena ngai moko. Pamba te nzoto tolati ezali na makambo ebele. Zala na biso papa ti tokosilisa programme yo moko tambusa biso. Po bipai touti toyebi kuna tozali kokende moko te ayebi mai mazali kozela biso. Kimia na banzoto na biso mpe milimo na biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sango. Amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sango. Saint-Oye. Bonne année. Bonne année. Il y a solo na souhaité bino ma meilleure vœu, la bonne santé. Vraiment, ça va canceller la biso année 2024. Il y a solo batata na maman, malobezali mingi parce que chaque fois tozali koloba miso na biso po ezalaka kuna na pendule. Toyoki matei ndenge mama pasteur asili kolesa biso. Bakoteyaka biso ntango nyonso na baculte matinaux, na basoirée spirituelle, bisika nyonso tozali. Ezala na bamariage, esika ya matanga, bakotangela biso les 10 commandements. Oye kosalemaka ailleurs te. Mais biso nzambe alingi ete basalaka biso rappel mpona bacommandement. Nzambe alingi biso mingi. Ya solo soki tokomi na mokolo mwa lelo yo na ngai parce que nzambe alingi ete tokoka lisusu kozala awa. Oyo bakei baleki biso toleki bango na eloko te. Peut-être biso tozali mabe koleka. Mais alingi lisusu tosalela ye. Apesi biso nouvelle chance pardon. Po ete tosala mosala na ye. Aza na posa na biso. Balobi na biso quelque part. Pour la kimbangi, il faut ça la vocation. Nous avons supposé que vocation sont il y a moyen de se retrouver awa. Le 2 janvier 1992, Toyebi testament oyo batikela biso na papa Fumandongo diende na kutima. Tango bakelaki ko souhaiter ba vœu. Tokokota na détail te. Parce que ton biso ezali précieux. Alors biso batuli bino mais papa va kufa ya lobaki nini? Oyo kaka na kolobaka na bino mokolo. Biloko misato oyo bolingo bibeko misala bo négligé ya moté. Et comment la biso lokola récitation. Ceux qui ont moni perroquet, toko boko la aina ndako. Soko yebisi ye bolingo bibeko misala ako répéter ya modenge yo lobeli. Mais est-ce que yé a yebi sens na yango? Biso to yebi sens, tozali ko comprendre bolingo c'est quoi, mibeko pe misala. Ba tata na ba maman, tozana nyongo munene.
vis-à-vis de Nzambe na biso to bakoko na biso. Pour na pasi oyo bango bamonaki po ete l'église ekoma yango ndenge ezali lelo. Le 4 janvier 1959, tozalaki na biso bana mike me tomonaka mai bazalaka koleka na mboka Kinshasa. Lelo tozali le 14. Toza kosala kaka rappel. Ndenge bakosala biso rappel tous les dimanches ou partout tozali. Nzambe aponi yo na ngai topesa ye maboko. Toza banani. Na bolingo kozalaka na biso pasi. Me yango eza koenglobe makambo nyonso. Socle na biso ezali bolingo. Okokozala na mpulu osimbi na maboko. Oteste mo na magasin esalaki. Le soko ye na ndako na yo olingi kotia mo n'importe où ekosimba te parce que fozala na socle esika yo kokotisa mpulu po ampulu wana evanda. Batata na bamama. Botosi eleki nyonso. Est-ce que tozalaka bana botosi? Oyo nyonso bakosengaka biso tosalelaka yango. La haine entre nous. Mais nous avons mis sommi. Tokoti na l'an 2024. L'année 2023 est sili. Et si tu as makambo epele na histoire ya moko moko. Il y a eu des peines et des joies. Na ba combat ya ndenge na ndenge. Mais Nzambe alobi sika oyo somona pasi. Oza na problème oyo ezali kotumisa yo. Tia mabolongo na yo na se senga Nzambe na yo kopesa yo. Ya solo ndenge bamomoko balobaka na biso ti lelo. Être kimbangiste, il faut avoir une vocation. Si tu n'as pas cette vocation-là, ce n'est pas facile d'être kimbangiste. À cause de ces commandements que nous devons suivre à la lettre. Dieu nous demande d'être saints. Quelque part, on nous dit la perfection n'est pas de ce monde. Mais il nous demande de faire un peu d'effort. Parce que nous connaissons tous l'histoire de l'église kimbangiste. Et tout ce qu'il y a eu comme persécution, tout ce que Papa Simon Kimbangu a subi avec son épouse et leurs enfants, ça n'a pas été facile humainement. Spirituellement, il n'y avait pas de problème. Parce que Dieu est Dieu. Mais s'ils se sont sacrifiés, c'est à cause de toi et moi. Pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Dieu nous a fait grâce pour vivre cette année, pour voir le jour de 2024. 2023 s'est achevé, il y a eu des turbulences. On a tous eu des problèmes physiques, spirituels et tout ce qui s'ensuit. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous sommes là aujourd'hui. Qu'allons-nous donner à notre Dieu qui nous donne ce souffle de vie, qui nous donne cette petite santé qui nous a tous amenés jusqu'ici pour venir écouter sa parole. Nous avons le chef spirituel qui nous dirige, qui est notre commandant de bord, mais qui n'est pas seul. Il a ses copilotes
et tout le personnel navigant. J'adore prendre cet exemple d'avion. Quand nous sommes dans l'avion, on est tous très attentifs pour tout ce qui nous dit le commandant ou le personnel navigant. Et on obéit parce qu'on a peur de la mort. Dès qu'il y a une turbulence, le calme s'installe dans l'avion. Personne ne parle. Tout simplement parce qu'on a peur de la mort. Mais une fois que les turbulences se terminent, l'avion se stabilise. C'est là où nous commençons à faire du bruit, à parler. Comme l'exemple de Covid, c'était la même chose. On avait tous peur et on priait toutes les heures. Tout simplement parce qu'on avait peur de la mort. Mais ça n'a pas changé. La mort nous guette toujours. Nous devons toujours faire sa volonté. Bonne année! Bonne année! Saint-Oye! Aïe, 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 tokoloba minité. Naza lesengo ya komona bino lisusu. Ba tata na ba maman. Tozala na mayele. Tozala lokola Esaïe atekaki droit de nez na ye. Pona biloko kolia. Tozala mayele. Nzambe alingi kozongisela biso eloko oyo babotolaki na ntina kozanga mayele. Tozala na esengo. Toluka toyeba quelle est notre mission ici à l'étranger. Mission na biso ezali nini? Tobongola bapakano bakoma bandimi. Eza boye te, hein? Kimbangisme oye. Saint oye. Tata Molimo Santo oye. Bana Mapamboli oye. 2024 oye. Ah, batata na ba maman. Tokuti musika. Ndenge tokoyembaka nzembo na biso. Tozala na bolingo ndenge batei biso. Bolingo nde eleki nyonso. Bolingo eza nde socle na biso. Soki oza na bolingo mipeko ezali facile. Soki oza na bolingo misala ezali facile. Linga ndeko na yo ndenge okomilingaka yo moko. Eza facile te. Batata na bamaman. Nzamba kolakisaka mai mazali koya na baye ya lingi. Baye biso 18h tosilisi. Eza malamu to mabe. Malamu hein? Parce que ça la capacité bango bakomaki 1h du matin na bandako na bango. Tozala ba maman mususu mibali na bango bazala kimbangiste te. Maintenant il y a heure. Toyebi yango hein? Pona nini parce que ndenge naza koloba tout le monde est attentif, tout le monde me regarde, tout le monde m'écoute. Mais dès que na lobi ah mais batoni maloba oyo bakotika la bazamuke oyo bakobima baleki mingi. Bona ebite ba manteau ya bino na moni eza makasi hein? Parce qu'avec ce froid dehors, ah non, non, non. Mani les amakasi batata na maman. Biso moko to l'exaka tango na biso. Mais soki to vandi na kati. Nyonso liaki nango parce que c'est ça nécessité na lingomba. Mais ça les anano hein. Banobaka na biso un jour ekosila. Ekosila to ekosila te. Soyons patients. Patience à mon yango zangi biso en tout et pour tout.
Nzambe na moro na ye oyo alakisa biso akolakisaka biso ntango nyonso batata na ngai na bamama na ngai. Po soki moto atiki mokili oyo ntango akei wi oyo bazwaka chance baye kopesa mayele na bato na bango. Tala bipai nga na yaki, tala makambo ezali awa. Comme tomonaka te pai bakei mbele botali mwelu ntango azalaki ozwa mikro biso nyonso tozolanda lokola aza mwana mfumu wa ndongo. Nzoka nde olala tala bipai azali. Me lokola balakisaka bato te ntango nake kuna nga moko kaka nake kosamba. Tozalaka na kobanga, tozala na botosi. Ntango kosilisa maloba totikali bapelisi moto atelema te. Nous avons ce droit là de sortir 2-3 minutes et puis revenir. Yamwani batata na ngana ba mama na ngai. Misala soki ebandi mpona nini tolandelaka nani azala boye oyo na boye yango nde ezwaka biso temps. Eza boye te yango ezwaka biso temps. Mais soki biso nyonso basei oyo nzambe apesaki yo oyo yo obongisaki mpona nzambe na yo oye kotika wana tosilisi mpe ntango malamu. Lelo mpe nga na mwa bino kaka lelo depuis tokoti na année 2024. Bonne année! Aya, esengo to esengo te. Nzambe abateli biso lisusu. Me mpona nini toyinana? Mpona nini nasolana papa Focus te? Papa Michel osololaka na papa Focus? Vous sololera bien. Le courant passe très bien. Papa Focus, vous sololera bien Papa Michel. Ah, c'est bien. Tolingana na biso, nzambe alingi biso. Alingi biso mingi. Mais biso nde yango pase ye. Mais ceux qui nzambe amoni effort tozali kosala. Moi je me rappelle plus de l'année. Papa Mfumandongo Asana Eko Solola, il y a quelques personnes, et moi je venais d'arriver, na outi na Moussala, na Eko Pesa Papa Mbote. Alors, na eu Kazo Solola Lobi, aïe. Sur 17 millions à l'époque, sur 17 millions de fidèles, je ne peux compter que sur 517 millions. À l'époque, ils pouvaient compter que sur 500 fidèles. Et encore, comment les carango, hein? 17 millions à l'époque, c'est quoi plus, mais à l'époque, on était 17 millions. Papa Lobi, je ne peux compter que sur 500 fidèles. Et il était triste en disant ça. Nalobi papa, na yoka kasango ya ndika kopola bobomola ke komi kitoko. Mais bobomola pe biso bato. Mais nzamba li to sa effort. Eza boyete hein? Ya mwana batata na mama to koloba mingi te po 18h okende malamu. To yokia. Mais pour la tokende malamu to sala musala parce que c'est ça les sili nanu te. Eza boyete hein? Vraiment to salaka bana botosi tango balobi kamuto s'exécuter papa pe asepeli parce que faut to pesa maboko po mukile sala nini endingana kibangista ya mwana batata na bamama oyo batei biso tobomba pe tosalela po ete mokolo esuka tozwa kobikisama na kombo ya tata mwana pe tata molimosantu. Amen. Ibagismo ika toto na maimanso mama na sauti kwa wansomo kwa malelo na kombo misaka buli na komba tata